Bonjour, Nabande Konyo, surtout. Vuakala, makwakala, na mwasi oyo so priska, so princesse, so kinani. Thompson, tala munoko. Ngiwana saratola, botango na soni. Obota na Sarah, na bana Sarah baba arrière bakoko na opoza demode moi sakala. Ya poto anima kwakala. Tala babino kwa minene do la tarato e bakate soke zaka grip nini. To telemisi ba. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à Ken. Bonjour Nabande Konyo, surtout ya Nabiso Sarato la TV. Bonjour Naba, bonsoir ici Kawezo Mibino partout oyo Nzamba disposé bangonga na bisika boza euro nasi bomitu na moi sur akinda ki wapi ya gola leka kité vraiment nazaki naba problème belé on nazaki démoralisé moyen koya ko leka vraiment na chaîne ezaki té Dieu merci maramnyo sto leki na kimia ngayo abino ya gola lelo naye na banalise oyo landisama na bandenga bamboka. En tout cas, ma maman nyos tout à poto, ma grande sœur à poto, bolimbi sangai, vraiment na sengi 1001 pardon, vraiment bolimbi sanga, parce que bro silika, pour nini yago la toucher, bah c'est à poto, pour nini yago la le bibo, vraiment bolimbi si ebele, avant la émission, mais tout ça la analyse kaya kishasate. Tout ça analyse au peso ou ta poto de même que bino pe basi à poto, bah ya poto, bah maman à poto, bo ça ba analyse na ba makambu ou ta awa. Na RDC. Donc il faut tout ça là na ba analyse, ba droit de réponse il faut ezalaka. Et ça a peut to ça na ba aller na ba retour. C'est-à-dire kuna pe koza ba aller na ba retour par rapport ya bino boa kuna biso to ça. Vraiment na ba onyon surtout ba linganga na sengi bino pardon, mais je crois que beaucoup comprendre tant ou bon Rolanda analyse on a ça là pour comprendre que nini nde banda ki nini nde komi wa pito ki na place nini photo su ki sa po buzoba eleke belé. Ani mangwakala na elio lelo. Mukolo, pour le respect d'abord, je vais dire un grand merci
à lui-même, celui qu'on appelle London City livre sterling. Na pesio bambo tebele ba bonne guérison koyoka que kimia siko ekoti na sepeli makasi ndenzamba pesio kimia ozongeli musa dans le bon vraiment ba bonne guérison pour sans yo ma plein. Donc il faut ça toujours pognon surtout ezapé tokos na pesi mbote na ba onions tout balinga ngai anima kuakala mwasi ya mukolo koleka basi nyonso to apoto mukolo koko age mon pauvre mère Malou. Mukolo anima kwakala. Mukodo oza yaya ya mama kulutu na nga, yaya ya mama na nga, yaya ya oa muko grand-mère. Au monde le kana suki bakato binga mwasa poto na chetenti na lekeli obo po mona ke. Oa bien tema kwakala. Anima kwakala talambebo munene. Tampona sa misu lokwa elongi na biso ya le roi Carolite Deniles. Yo makokala ani. Simba ba o simba. Meka ba o meka. Po bokokani bwana diapason moko. Ko bunga nzela te pona ko zongi so na ko recadrer yo. Ro lekate po ozana nzela te. Mwasi demode ya kala ya poto anima kwakala. Tala ba biloko minene do la tarato e barate so kezaka griffe nini. To telemisi ba griffe o basi apoto ba la tarato yo demodé elongi makasi loko amwa mobali sans no ekibomoto e ba rate o planté o cha periko kanga suki o kata suki destination no e ba nakate. Mwana lemba o abaki o asuka balemba po basu e bandele balembeza na basuka ya balembeza. Yo suko le sheki mwana suka outa mboka oye na suka ya lemba après mawali susu nzambe ndako kisamaka muna oke poto kipate lo nkitoko to longi mabe so ngolo epesa mi okei mais soko moni muto obonga ka te wana ko misa mabe po biso so tuto wana babokala na biso so tali babokala na biso eza babosika na biso alelo te veut dire mutu nyonso to azanga na le passé ne mais yo le passé na eza kilelo na yo makaku ya mwasi nde yo le chèque ya basi nyonso poto ya bilongi ya mabe nde yo anima kwakala po ani bino ba mama mikolo poto ba oluka makambo pa ba fille ya Kinshasa makwakala simba ba chroniqueuse na bino kuna nde boswanelaka kuna biso pe awa tozana na kibo biso ya awa makwakala koni tala ba bursaka ba jipa minene olataka mukolo to na bano mukolo akoko na ngase koza vrai mpaka donc yo oza droit ko sa ba génération nyonso ya bakoko mais kisita bana otika awat bazaka wapi to mona bango te bano ba yaya na biso na ba génération ya ba yaya na biso ya liboso donc yo ko bota de grande sœur na nga liboso po mukolo ya makasi nga na koko na yo nga na koko no anima kwakala mwasi apoto akala kemba koleka basi nyonso apoto yaya mère Malou anima kwakala tala ta bilo na bosa nkomba ndeba matokolo milai omoni makala poisson o babimisa na mbanga poisson nde longino eza kochaka basilte po bimasu gorille koleka batu babima moustache yo cancer beta yo okoma opakola so couleur ni en noir awo ba moustache yo za moustache yo batanga basi ya moustache ba classé yo anima kwakala moi ça poto akala démodé tala mikuwa mikitata kama mupende lokwa ngungu abota milelo anima kwakala nga ya gola na kebisio en tout cas ba grande sœur nyos toi poto pardon mais makwakala wa kauka o makwakala lokwa makokolo elongi lokwa lisoko njingwa libende o balambela loso na paka juma yo makwakala luka makambu mokolemba orozwa premier épisode tina 187 épisode ya ba émission orobae orolemba mwasi de mode mutu akala
osali kindumba na mbandaka oye nango ana suka lemba continue kindumba nzamba mawa bien msusu a changer lokwa bondima kosimba bakisi po boninga mibali mobali on te mazana na se ya zakaraha amemi okoto fo amema yo me obongaka te mavua kala obongaka te tala pake makasi lokwa mukomboso ani makuakala pe kaka yo nzamba yeba bapesi yo makuakala so makuakala oza pe makuanza oza pe bien telongia kala kaka yo ani makuakala ana 180 ans basalo surgico mama babambo ata moi biloko babambo biloko po oza trop plat yango kuna bateka buchu te yo ani makuakala buchu bafesi mobo balataka na bacycliste batekaka te olata ata babiloko wana ezongisa wa ata façon yo bakineloka tolo 6 kilo mabele me koto ezaka te so na tie miniature bokala na olata bazonki na ebite so za likaku to libata mobali mwasi démodé azanga si ana poto azanga succès ana poto mazanga valeur ana poto maana situation te tale loko ya ni makuakala mwasi démodé mwasi salite ani makuakala yo koko na ngai na age mona koko no liboso mwasi akala ya internet me esimbaka kaka te makuakala bolole makuakala ndumba molaso nyonso mabe yo makuakala tinda baleki na baleka ta na ba émission awa na ça elo 185 émissions na bando expliquer ka ndo amabe po kokate mwasi akala mwasi adiamba mwasi a drogue baninga bamelaka ma yo chaka drogue tina bati ochaka drogue tina biloko kolia soko lia olangwe otie mwa caméra na yo sali direct yo makuakala mwasi akala bolole le chèque abasi a poto ani makuakala le chèque na mboka le chèque na kisasa le chèque na poto ngai lelo ya gola so na tie makona nga na poto toloba te nzambe nda yebi nalinga ko yeba na te po bamona ngake na yebani te na mibomba soki elema eza na yende na elio boy mwasi akala afinga bato a media Kishasa yo makuakala yo bi combien yo boma na poto yo ani makuakala combien de baso yo beta bolo ngonga sans que basa lo be émission combien de kindumbo sa yo bomi mabala bato poto sa otinda bambongo bato basa be émission po bafinga bato mususu yo makuakala yo mwasi akala démodé batanga basa ba poto pe na ba obasaka media batangi yo pe makuakala mwasi makuanza mwasi salite mwasi solo mwasi zanga parfum na poto elamba bi ezate na poto yango bato tindela mbongo na Turquie batindelo bilamba bato tindela mbongo na Turquie po batindelo bilamba yebisa bango ba ponelo ba qualité bien ba peso ba le chèque ba qualité bilamba mo bongeza te o vitre te yo a vitre te mako Natali penza Natali yo na bandi yo Natali yo na kitu nga cha bala ni lentille ni basile makuakala linette na nga zara na mibenga aveugle parce que basali une opération na mona grâce à linette non na kotika minute te par rapport ya ba éclairage moyo et tout non kokate maquillage na ngeza ka rouge le vieux pek sera tala basila milai mobonga ka te moi ça moustache ya cancer baninga moustache za moi mabandefo ba pesa bango yo siko ya cancer ta niveau baninga bazana cancer ne longyo cancer tina masoko moi c'est akala démodé anima kuakala salita moi si le chèque abasi nyosto a poto anima kuakala moi si solo yo anina pe misona pona démarrer ba mususu yango biso basi a poto mibali na poto kuna ba raté
na poto mibali ozo pena obandi pena na mubali no mobo na pasi bobalani après bosai makamyo bazaka te basi démodé boko yoki sabaya ya poto soni bino ba obo sa kindumba bo yoki saba ba femme mariée ba femme responsable o ba na poto soni so bosali ba kindumba na poto bokomi démodé bobi bo bala bato ba théâtre bolongo na bato ba théâtre bokomi bala bato ba média et ce qui sangai yo obangino te ozui ba voice o lancer mbandamura okokate liboso ezali ba mibali ya poto babalaka basi ba théâtre bo comprenez que basi ba théâtre balele ya numéro 0 matricule 0 botiko basi ba théâtre pour bo comprendre que na ndako bo papa moi bo bala bango ezate pour bo papa bo changer bozwa leçon bokomo bala na kuna etiki bongo te ezui basi akala ba démodé bakomo luka mibali ya théâtre kisasa mibali ki théâtre kisasa likolo nango ba PD ba bokoza ba mama na ndaku papa na mama koyebana te po bo ba mama sakanat tango yoka tendre so ba benga koto munga monsu bongo yokuna obengo na po bo mama bokensa te ke PD aka PD yende akenda ko sa te ba sala naka pona biso pe entre moi si mobali a mo pe papa ko lo batenga na lembi pe sala shiko bo beaucoup de sko de mama ba sala na ba osala na ya le 2 août na ya sa mariage na ya bala mobali na oza mobali na Kishasa te mobali mura yakala ket jin nyoso tu mura shiko yo mongo otinda likolo na ngwali yango na mura ba visa bani déjà ya mura somba mapona mobali yo depuis lo baro ya oyate tala soni obo yo kisa babasi ya poto tala comment bo aussi sa valeur ya basi ya poto basi o banda ba respect na bango na poto basi o to betela maboko na poto tant to mona ba Glamour TV to mona ba Mama Joël Mouyi to mona ba Silva Gwema motema 6e junior Mwanza to mona ba Chantal Kena ba mère de famille tozi ba Virginie Mampiti ba fandi wana bazi ba Mama Flore ba fandi wana bino sikoyo ba démodé oyo bani mavuakala makwakala na mwasi oyo so priska so princesse so ki nani obi pesi komboko ya le 2 novembre po ya kobala na mobali na yo mbandamura basi démodé ya poto basila bazu ba raeli ba fandisi bango ba leki na nga ya bien bazu bino basi akala ya solo bokenda poto bole bosala ta so na bien bozana ba famille te ba famille ata poto mona na ba Congo au moins papa pena bombi bana habite bana kasi na nga ba kende po balela nga bango te eza coutume eza na fingi bino te en tout cas ba Congo ne to bolimbisanga bo comprendre exemple na opesa mais pourquoi bokoko ça le quoi ba papa wana te bo beng sarata ba cousin na bino ba cousine o te pena master mo ba quartier te master nga auto zakane bien tika na zo master nga o pena benge mino ka mibali et puis ba oba ba pede makuakala linga ba be buchu bakangela ke ba photo misomba batindela ga basi démodé basi akala poto soni bon yokisa basi poto ba oba za ba responsable de la famille ndeto mona bango ba sa ba kwenda futuka ba ozonga bino boyaka te bo fandi kuna bo sa buzoba basi démodé basi ba Irene Tumba ba che bango wana basi ba kuakala likaku ba poser au monde na otokela yo pona yeli yo vraiment na zela na si ça va problème siko na ye comment na pas cité rotinda ba mbongo tinda po batu ba finga batu media aw muto lekelo azate mbongo na to dundango na nko mais to leki to démarrer yo makwakala mwasa nzungwa libende nzungwa libendo ela maraloso nde nzoto na yo makwakala ani makwakala ni komona pasi ya kotinda ba mbongo te po muto osala lo émission azate ko benga rapete po muto koyambodi mabuzo bano azate finga na basi ya poto kuna yo moko ndezo fingaka muto finga lo mida azate potala na mida yo moko kuna
yo ani makuakala luka ba numéro mususu benga poto masque numéro ndenge nini ato tia numéro ndenge nini ofinga mida o balukela saratola impossible banda le timu ki le recouffa mais bo benga na ba numéro normal boti ko benga na ba numéro privé pourtant to bando tanga kombo no wangana ani mavakala benga ka batu na comme numéro na yo tika kochaka numéro privé pour benga otindo ba finga mida jamais une grande sœur qu'on respecte beaucoup mututu ana ba défaut na ye ana ba makambu na ye jamais na hôtel maka na vie na ngana finga mida. S'il y a un problème où les émissions ici que tout ça a droit de réponse oui to ko expliquer parce que ba grande sœur et non to finga bango yo mutu akala ni makuakala balukela saratola yo mto tina ngana balukela saratola makuakala mutu akala obangisa te po ana poto po lataka ba sumba milayi wana lataka ani makuakala pauvre femme mwasi anzoto anzungu ali bende obalambela aloso ani makuakala libulu manzengele nakana mustachio zakana mustachio tala mwasi atampo oyo to benga Daniel si le roi de Carolite yo la tantine de Carolite muto sala Carolite yeyo ani makwakara ale beti mbata emone longeche moustache abinga na moustache oza na tampo na place luka ba finga baninga bandana nukosomba savon moko bona poto kuna bino bato bomona ke bona lola biso to ana life tanga na life tande na otakata pembe jaune ngwa siko yo ko longola tampo wana te tampo olongola tampo wana o destination ne longi olongola tampo ani makwakala mwasi kala démodé mukolo mère maluke son homme repose en paix yo siko yaya likona ngo elongi lokwa mobile ngaka mwana mibale onzambe na poka bokoma otila bango bazakala ha po zakala te ani yo foza na mobilité sans zakala ani yo foza na mobilité po yo na papa na mbeto oya batena ni poso ba simbio bo libaya oyo face ezate libaya lokwa nzungu libende libaya lokwa tanto ke na somba jinto bana luka jina libaya oyo kauka kpa elongi ani makwakala Thompson tala munoko yebisa batu ba plantaka ba bomba kwa ta mbunzu abacha ko lisu moko ebombi boy potango esuka likolo aba modèle a démodé wana tala mbunzu tala mbebo munene lokwa lisoko mukomboso ani makwakala mwasi akala démodé le chèque abasi nyonso apoto vraiment bolimbisanga bana poto nyonso tout na sengi bino ba se rebeller po boyebi bato ba lukaka makambu neti ngai pena pour votre information na solarana bato poto ebele mais na lobaka te mutu atindela nga mbongo zwa mbongo opo finga mutu na sala eloko wana te ozo mbongo opo démarrer mutu wana na sala eloko wana te na sala ba analyse normale o ekendele na kisasa na sala ba analyse normale o esengi ke eloko wana elobamaki auto répondre na sala ba analyse normale nga na démarrera mutu ato so simingaka muke nga na démarrer obeti na Z po yondo olemba ba mikolo bando benga ka ba pesa conseil leki na biso te ko sa bote ki na ngoboy mais so zongisi na ba problème na nyo surtout na zena ngwe bele moi ça kala ni mavakala oyo aluka ke na finga saratola na mida basenga ni bango mi ba senga ni bo benga nga numéro masqué bo benga nga numéro normal timo ki le kufa na tiko finga mida te afana kisasa ta fana na poto non na yo ki peta nzo finga mutu sans problème a démarrer mutu sans problème eza ache live OK bino ba makuakala on a ebité so bokota na kata ba live wana de même na Sarah place na Sarah eza pa na eza bureau na yo ko tinda ngate ke beba na Sarah po beta maboko yo makuakala mwasi akala obota na Sarah na ba na Sarah ba arrière ba koko na opoza démodé mwasi akala alors na eke bisa o batu nyos tu ba comprendre na media po ba musuba otu na problème ni ngaso na problème na fifete etali yote makwakala ndeto ofinga na po guerre ngona esila te kendaka kaka yoko benga ngate po lakisanga te kotono lo baide bote lo bana bibiso na mpoasa po batu tu ba comprendre po batu ba comprendre pourquoi na démarrer yo il faut batu ba comprendre but
oponelanga mutu ono finga te oponelanga mutu ono sel analyse te bana no mibali oza bango naza sûr te ke bande mona problème kendi pona yebi bango te mais problème kendi to fanda na kicho to sel analyse ayambinga tu kompe ayamba batu mususu yo sikolo ko mona kike ya leka kaka na meme lamba kasi olopesa biso mbongo to finga batu tinda ba mbongo ndepo ye abando somba bilo poto ndima yo chaîne no ezaka wapi popola sara afuta mare bongo yo osara wapi makwakala mwasa kala demode ngana demaro nga moko pour ne pas demaro mena sengi obenga kana numéro na yo normal ko maska ka numéro te pourtant ngo masqué ngana yebi ba sale je wana ba enregistrement te makwakala keba na kebisho mille une fois pour la leki mobali na o banda obimane na suka lemba be buchu ozara na ewana pour la leki tango uti mboka so ozonga neti mboka le pour la olingote pour le mukendo olingote ani makwakala olingote pour démoder les suka les chèques tala sarato le longi wana botango na soni elongi wana sarato la botango na soni makwakala zo bele longi no katango ndambo che ya yo cha miniature ya yo na saratola cha miniature ya yo na saratola otake yo te ozato ale sheki obandana bato théâtre yo to suka api ani makwakala to suka no wapi na bato théâtre omi filmo tindela bango ba photo baboya yo baliombo baboya opoza de modèle sheka basi nyoso poto ani makwakala le sheki nzungu ali bende taka na bandako bato baninga suko soma onte bakoma ochango pola banzungu malewa po ate ziki eno li bende ba sokola ngo ezandenge mona yo mwasa malewa nzungu ali benda malewa ani makwakala nzungu ali benda malewa poto na ndimita ta ba malewa poto balambela nzungu ama bende siko ta niveau ke bakipaka yo te déjà poza makwakala magorodo le sheka basi nyoso yo ani makwakala o katanga polo o kitisa ngai ilo ni mo bakisela ngaponga mona sweni na yebi o uti mboka na o ya osali kindumbo lembi nga pesho devoir poto koma opesa nka ba devoir na pesho devoir zwelo ngia sarana yo baki petiki sango na miniature ale zwa titre mo lokuta petiki sa likolo wana o mo akake na miniature de ba ofinga yo ngata unaleka babisika batu bayeba ona place ni na utaka bayeba famille na ngeza nani comme parle de tipamba ça veut dire na miche na kata ba tipamba po ba kolo ba kombo okuta kuna okadimo okuta kuna tipamba otali bo ba kombo ozanini mais eza famille na famille ekuta na kombo yo siko vrai kombo no ezaka nani vrai kombo no po ani eza kombo no utana mbandaka siko vrai kombo no netinga za ya gola Liliane Chipamba yo za nani kombo no ezaka nani mwasi o asila soni mwasi alokoso elongi lokola bokechu makwakala mwasi akala sans identité famille no yeba na rate kombo mboka na bino ezaka te ozaka pe famille makwakala te po ba makwakala to yebi bango yo ba yana onde ba uti no mbandaka ba yeno na famille makwakala le sheki mukombo so mwasi zwa Sara zwa yo tchana miniature ale zwa yo zwa elongia pire mida tchana miniature bokokani te ale oluka nga ya finga mida oluka nga na balukela Sara oluka pesa nga biloko nga na finga fifet oyo yebi fifet koleka nga liboma imbécile kizengi le sheka basi makwakala bolole mwana mboka mbandaka bato mbandaka nyonso na pesi bino bambote bele bambandaka centre ville eza bambandaka ya kitoko pe place ezali mboka na mboka ezaka place abia na place siko makwakala ana uta na suka ya mbandaka ayeko yokisa bana mbandaka soni ponga na bi bana mbandaka otali botali mwasi obi pa uta mbandaka te ba femme respectueuse elo kwa yote mwasi ya soni oyo makwakala ani mukolo mwasi démodé na media bato wana benga finga bango yo moko ngai te jamais finga bango yo moko osaka ba live finga bango yo moko oyo yebisanga pwana oyebisanga te komeka te pona omeka te zoba mwasi nalinga opesa ba salutation te na ba onyo surtout balanda nga so na isala ba droit de réponse
En tout cas, vous comprenez, dans un problème belé, na moni ke na limoué pendant une semaine et quelques jours na média na bando les KT. J'étais vraiment embrayé. J'allais vraiment finir tout le problème. D'abord, boebika fo famille na kimia avant tout na média. Yon bo moni ke na bande vraiment les KT, mais Dieu merci, ma ramené tout l'équipe dans les calmes. Yon bo moni na zongesko na tangu na za ba problème wana o raisonner que té il faut ça non boyo ça la bosa A ou ça Z ma kwakala ani oyo ayeko benga ngana numéro mo masqué à se présenter que nga ma kwakala na Canada alors na yepo na koloba boy na yeko makwakala keba ko benga nga ite na bonanga na yeko bimiso en écran na boy na bo nga muto benga nga te poti na nga na finga bato ezaka analyse na sali analyse toyoki aloba kombo na nga c'est bon komekate en tout cas Mamida, avec tout le respect que je te dois limbi saso ki kombo no ekoti na kati émission. Moi ça mukolo wana makwakala wana benginga na numéro inconi na finga yo muto sa ba dire ko tshaba tuna trouble allez na finga détourner na comme contre Sarah na bakselanga maloba o fona finga na bana ekirinzika non elle n'a pas le droit yango na l'équipe on a ko recadrer alors makwakala bengara batu na numéro normal pourtant non les kaboso na zaina ngombe ngada tcha kwakala na tche keba na kebisio mbala tuku sambo na sambo kotindela nga mutu ono finga te na boyi vraiment bolimbisanga ba oba omona ke na lobi mabe bolimbisanga donc nga na lingana nga ba problème te j'assume mes problèmes seul quand il s'agit que droit de réponse de quelque chose mais na lingite mutu abenga nga isanga ke attaquer mutu boy bolandi tendenga oloba attaquer mutu boy je ne veux pas toza ba droit ya osala ba direct biso moko nga pe na droit ya osala ba clash na ngande na osala boy et sengite mutu atinda nga nini na oloba nani na osala. En tout cas je vous aime beaucoup, je dis bisous et au revoir. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutech.com.